vie. Il a dit voici l'agneau, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Andimi komika bambeka pona yonangai bien-aimé. Histoire oyo yanga na yo ebanda utakala nzambe soki nalobi naloba lelo eleki molai nakoki okoma ata livre yanga na yo ebanda utakala yo nzambe nanga natambola yo loma tongeza ndo makolo namela mai ya lobo moto azalaki te etoko ya permanence ekomaka refuge na biso toliaka mpe loswa mafuta mpo bozangela taki nzoto yango wana soki naza koyemba lelo otikanga na yemba otikanga na bina bami eza na ntina bozwi na yo ebosanisa yo lepase te na fulu esika nzambe lokota yo koya na poto ebosanisa yo lepase te bien-aimé na potopoto esika nzambe alokota yo na malweka na rocha pito yaya na ngai non. David mokili ebengaki ye mobokoli bapate yaya kasi obengaki ye l'homme selon ton cœur. Gédéon libota na ye ezalaki déconsidéré kasi obengaki ye vaillant héros. Soki natali esika oyo lokotanga yaya ezotindanga na embela yo loyembo kitoko. Soki natali esika oyo babwakaki nga nzambe molokoti opesinga valere nzambe oza malamu. Par la foi, tes souffrances te ramèneront à l'élévation. Tango nga natangaka Bible nasosole loko moko ke osalaka epai ya baoyo azaba rejete. Naza kotika bacholanga lelo bafinga na bango baza kopusa yo memanga na élévation. Tika bango bachola yo bafinga yo baza kopuse nzambe asalela yo mema yo na élévation. Yaya na ngai oza malamu. Avant que Shiloh entre dans Jérusalem, il envoya à ses disciples de détacher l'anneau qui était attaché. Aujourd'hui, tu nous as détachés du péché, tu nous as détachés de la malédiction, tu nous as détachés de la mort éternelle. Oh yes! Les chrétiens, réjouissons-nous, car notre Créateur est vivant. Il s'élèvera le dernier dans tes problèmes. Alléluia. L'homme des 33 ans. Les mamans ont étalé les repagnes et soulevèrent les rameaux à chantant. Hosanna, gloire, alléluia. Oh, gloire à la Hosanna, ya. Mon frère, ma sœur, chantez alléluia. Pour tous ces bienfaits dans nos vies. Il accepta de mourir à ta place. Lui, innocent, il n'a point connu les péchés. L'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Oh,
Personne j'ai dit. Tu es comme cet homme, l'homme de 33 ans. L'homme de Galilée qui accepta de prendre ta place, mourir à la croix, lui qui n'a point connu les péchés. Alléluia. Tu es le seul et unique, incomparable.